lelo obstacle toza nango soki alobi à faire face à kokokangote contourner donc ini obstacle wana tokende to atteindre objectif pour place to bandeko bazokufa na babeni kuna na est bandeko bazokufa ka peuple na munoko tozoli rien bana mai botia na se ba leader oyo basala do boulot oyo kokosa liboma alle kado na carré na biso do population ndeko nanga judo toyo kola catalogue nyoso to aussi dans autres la bango Kabila za mutu bako kanga ete akokene pe CPIT aza congolais ataba azaki rwandais a changer nationalité akoma congolais aza carte électeur to sanga mokonzi mboka fo bazwa ba tie na zo aza animal très dangereux koleka ba lion fo ba tie na zo biso photo ya na bana biso tourisme to la kisaka bana soki to sombela bino mapangu te pendant 18 ans mutu asa biso retard oyo eza type oyo bana bakangi selfie et sali bien il police renambe président biso to ye consultation te mais à travers les médias to proposer yo Kabila fo akota zo Kabila Sambwe après la poule à Moïse. Après la poule à Moïse. Mbote papa. Moni bino a mobilisé dans l'aéroport, problème ni boyeli yao. Toyeli poto c'est la Moïse Katumbi, le gouverneur, ancien gouverneur. Et puis tozande na posa tozela toyamba Eliezer Tambwe. Oyo toyeli tala. On a Moïse Katumbi, message ni bino boko zela na yeto pe bino boko ebisa nini. Bon, pour la Moïse Katumbi, to sengi ke a signé accord pour que gouvernement ait changé position au yabango ya mabewana ezalate pour que toi naviguer biso ba peuple do bénéficier un plus. On a ki bande ko mususu lamuka basali meeting lobi ba bengani Moïse Katumbi ba bengani chape bemba na lamuka. Pona lamuka tokotala bango te. Nde toza awa lamuka soki ke bakoya ba me bakoya. Mbote na ndeko. Tomoni awa liboso aéroport message ni topé eloko ni beko sala. Tolobi boye. Toyeko yamba mokonzi na biso ya ensemble. C'est Charman Moïse Katumbi Chapwe. Papa social Congo Mobimba toyebi ye. Na batu mususu oyo ba violation de la constitution. Toza sir violer la constitution oui, mais pour les faveurs du peuple congolais. Ko violer la constitution, le londe boye koyeba. Balongola caméra dans l'Assemblée nationale en tant que président de l'Assemblée. Et ça, c'est une violation de la Constitution. Les autres ont mis violation de la Constitution parce que c'est en faveur du peuple. C'est de la blague. C'est de la blague, c'est la bêtise. Aujourd'hui, pour la Mouké en valeur, ce sont les leaders. Moïse Katumbi Chapo et Jean-Pierre Bemba Kombo. Sans l'aider là, la Mouké c'est zéro. C'est de la haine tribale. Mbote ndeko. Bon. La lobby lelo eza esengo mingi. Ngana zali combattant ya IDPS peuple d'abord. To sangani pona koya koyamba Moïse Katumbi parce que azo ya pona kozala consulté et pas président de la République. Mais eloko na koyebisa Moïse
Moïse azala na sima peuple ndenge président de la République aza na sima peuple aleka liboso te bato nyonso wana batikala deja bango moko. Donc lelo nde kolakisa ke Moïse azaka mpe na mitema bato balobi bandeko banekoloba nini na banekoloba ke problème ezali ke lelo Moïse Katumbi azoya mpona kosoutenir président de la République azwa décision selon l'article 69 ndenge ezopermettre ye na bokonzi na ye asala oyo peuple ezosenga. Moïse aza mutu wa bato eza te ke ndenge bayembi balobi ce n'est pas parce qu'il a l'argent mais parce qu'il aime les gens. Moïse aza mutu aza na bolingo ngana aza combattant IDPS eloko epousse biso toya awa mpona koyamba ye parce que aza mutu moko aza na bolingo azala toujours pembeni ya mokonzi ya mboka tokosoutenir ye Congo etambola tokende liboso. Voilà. Alina ajouté boye na osaka rappel wana pona Kabila beta CTA alobaki Moïse Katumbi akonyata Kisasa te. Lelo yo Kabila omoni Moïse akonyata Kisasa. Place osala kingakati kuna place obatama. Olobi nini? Moïse Katumbi akonyata lelo. Tokaisa yo obima okoya boyo tobenga yo China rambo. Soki nani bo bataka yo. So Moïse yo azoya. Beto pasa na nzela yo olobi nini? Tozo zela biso peuple congolais. Olobaka Moïse akonyata Kisasa te yeyo. Bena ina senga mokonza mboka boye. Kabila za mutu bakokanga ete. Akokene pe CPIT. Aza congolais ata bazaki rwandais a changé de nationalité. Akoma congolais aza carte électeur. To senga mokonza mboka boye. Faut bazwa ba tie na zo. Aza animal très dangereux koleka ba lion. Faut ba tie na zo. Biso photo ya na bana biso tourisme. To la kisaka bana soki to sombela bino mapangu te pendant 18 ans. Mutu asa biso reta oyo eza type oyo. Bana bakangi selfie et sali bien. Il police kanambe. Président biso to ye consultation te. Mais à travers les médias to proposer yo. Kabila faut akota zo. Faut na zo aza animal très dangereux plus c'est ba lion. Basa ina cave na ye azala wana. Elo na sengi ya wana. Comment pena ko regretter na mwana mboka Moïse Katumbi amona kisha awana kisha se komi lokola ki akomi na kati ya prison. Donc ya na droit ko cha mokolo ate. Lokwa Mese Kabila uta ko Rwanda na mboka ya oto yebiyete. Onje Lucifer moko boya yaki ni kimapozo biso 18 ans. Otimeli ba faire na ye. Lokwa to timbeli ye avant na mboka na ki ngakati kuna. Donc na minute to ya président Moïse Katumbi avec double joie, avec double paix, aso na président pona 18 ans oyo Kabila ibaki biso. Asunga biso tomona na pena miso ya batu. Donc bazika na makila na yo. Soko za contre congolais, okozala na ngambo na yo. Mais soko za contre oza congolais, okoya na ngambo na biso. Merci beaucoup. Ouais, mbote papa. Te papa na sepeli pe na mingi na sepeli makasi. Pour za ba congolais to moni liberté na biso ba congolais sali nini emonani bandeko na biso baza parti par là na ba frontière baza ko kufa mutakolandela azali te mais lelo to moni papa na biso fati ali biso idéologie poto e papa bandeko na biso baza na frontière ndenge nini baza ko kufa na Uganda wapi tout parti par là bazo menacer biso mais lelo to yende poto ya mande ba congolais to ye poto ya maba rwandais te rwandais wa ebe ya rwandais azonga na mboka na ye na rwandais musika biso nde ba kinwa to pesa nde parole take bana ya papa Elezer. Yeah. Bon, pona ngai na sepeli mingi ndenge président na biso Félix akangisi président Moïmba na mboka na mokonzi na biso Moïse Katumbi oyo akimaki biso na honorable na biso papa Eliezer Tambwe to sepeli tozoyamba mwana mboka Moïse Katumbi 5 ans oyo asali lelo akiteli biso na mabele na biso ya Congo lisusu awa yango tosengi merci mingi na présent jamais wana nyonso tu ezali mensonge jamais Moïse na Mbemba babengani bango na kati ya nini bakosi. Ok, merci tozana esengo mingi parce que kotala boye lelo o Congo oya biso abakoko na biso ekufi lelo tokoma lokola banyama to sepeli na Félix président oya biso na kati ya mboka esengo o lelo totondi kati ya place oyo na aéroport pona koyamba mwana mboka Moïse Katumbi
Alors, lelo oyo tozana bosenga biso awa na bandeko Elezer mwana kolo lupango o anyokwami azonyokwama kaka toujours concernant koboma bambuma mabe oyo ezoboma mboka oyo esengo na biso eza lolenge basangani na ba Jean-Pierre bango nyonso comme ça tosimbana ndenge président Moïse Katumbi asimbana bafoto na maboko na ye kosimbana bendele toujours ya Congo ekende liboso toboye ye azo interdire Moïse kakita na mboka ete mboka tata na ye to mama na ye aza na droit te ya koya awa kovanda na mboka kofungola munoko na ye alobaka lisusu te 18 asa zwa ekoka na kimuyibi na ye wana akeye kovanda kuna mwasi na ye wana mpona konyokola bapeuple congolais. Cette fois-ci c'est fini. Soki asalaki ke coalition na ye wana toboyi yango na minute oyo tozosouhaiter président Mbemba président Moïse na président Tshisekedi basanga na basala union basunga bana mboka biso en procès ya 18 ans oyo yibi biso ate to bénéficier ta ndambo atika babuzo bana ye wana Kabila azonga mboka tata na ye na mama na ye awa te biso na souci de to bongisa mboka ezala malamu Kimbela lorsque tozaki biso nyonso na parti tozaki Kimbela na chroniqueur na télévision ke biso nyonso to se mobiliser to ya kosala fierté ya koyamba mutu oyo alaki maintenant ezali ebele s'il vous plaît monsieur le journaliste ezali ebele to tient honte nous les pes toza na divergence te toza na esengo ya mutu oyo aboyi consultation te ya consultation te toza na esengo ya mutu oyo ayoki mbele ya mokonzi ya mboka na souffrance oyo biso peuple congolais toza nango na pasi oyo bana mboka baza nango akiti ye moko atiki bambiso na ye azali rassembleur président Fachi aza na rassembleur aye na consultation tozokiti biso mpe tosangani toye koyamba ye massivement mpo olakisaka mino toza biso nyonso eloko moko mpo totombola honneur ya mboka na biso. Merci vraiment. bandeko na bazwi likanisi bakangi eloko yango elongo ensemble mai oyo bakosolola bandeko bakokende do vers président ya république bozo na leloko wana tokotia bango maboko mpo totambwisa mboka ekende mboka président na bino aza kofaire partie lisusu na lamuka te bon lamuka wana kolanda biloba lobana te lamuka na ndenge eza wana toza ensemble nakolobela odo boye baoyo bazoloba wana na ndeko oyo soki aboyi koya aza do libre mais moto toza na parti politique na on a li TV za radio te ah TV za radio te oui bien sûr toza ebele ndeko nani bon ndeko auto kotanga donc côté donc Fayulu nazozwa ye donc comme leader nyonso surtout na kati ya parti de politique oyo basanganaka elongo ensemble na niveau ya lamuka po lelo Fayulu akoma na ampleur wana ezali force ya baparti politique tolobi do boye mwana mboka do Jean-Pierre Bemba Gombo abi mwana mai zwa kazaka zwa chemise zwa cravate Moïse abi mwana mai zwa mbati ozo comprendre do place wana bon ndeko mususu ayedo kuna Moïse abi zwa chaussure bapesi chaussure bapesi do pouvoir wana kende bunda donge tumbolonga abundi pe oyo elekaki esi elekaki toko revenir sur na le passé te na Fayulu ndenge aza wana na Jean-Pierre Bemba nano abundaki etumba liboso na kota maponami ezalaki Jean-Pierre Bemba Gombo deuxième ezali papa na biso Etienne Tshisekedi maye nyonso tu na ndenge donge elekaki batiango pembeni eza mboka na biso ke liboso biso pepe tozonyokwama lelo obstacle oyo toza nango soki alobi a faire face akokoka yango te contourner donc dini obstacle wana tokende to atteindre objectif pour place to bandeko bazokufa na babeni kuna na est bandeko bazokufa ka peuple na munoko tozolia rien bana mai botia na se ba leader oyo basala do boulot oyo kokosa liboma aleka do na carré na biso do population ndeko nanga judo toyokola catalogue nyonso te aussi dans autres la bango oyo nazalaki nango wana et la force des Congolais.
mouvement soki oza na kati ya mouvement te seke oza étranger. Un bon congolais face à la kati ya mouvement parce que tosouffrir makasi na 18 ans ya régime ya Kabila. Et pourtant on a naye kopesa message congolais oyo aza vrai congolais po toyeba yo fosa na kati ya liboke oyo soki oza libanda masolo seke oliaka mbongo na kinga kati na kuzu toyebaka te lelo sikoyo tocomprendre ke babinene bacongolais tomoni bango. En tout cas retour à président Moïse na Kinshasa tondimi ke Félix sikoyo nde azwi bokonzi parce que Kabila alobaki ke tant que aza en vie Moïse Katumbi akokita na Kinshasa te. Preuve ane tomoni yango na matanga ya papa Tshisekedi Moïse annoncé azoya bato ya Kabila balobi ke akoya te pouvoir wana ezalaki ya accord lokola Félix alobi ke na buki accord tondimi sikoyo ke Félix aza na bokonzi nyonso na minute oyo. Alors nasepeli nakoya papa Bemba nakoya président Moïse liboke wana elesa na biso changement ya malamu na kati ya mboka.